bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai. CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya Kananga bataba ya bomoi tokomema kumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine à votre avis, merci pour votre télévision. On a mis pour la info, la journal, il y a peu pour la papa de Fongolango pour la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adressé qui est pas la population de ville à Kananga, mokolo ya mardi 24 décembre na kolobela bango makambo oyo etali grand projet pour la province na bango ya Kasai central. Héritier mapini ma pesino ba détail. Namaloba naye, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié la population ya ville ya Kananga pour la confiance au bapesa qui est na l'élection présidentielle ya décembre 2023 pe pour na accueil moko ya malonga oyo ba réserva ki pour na visite na ye na ville na bango boye na ibandeli chef de l'État a sala ki point ya ba grand projet ya route Kananga Kalamba Mbuji oyo ebengami route ya espoir après ko expliquer bango na langue locale importance stratégique ya nzela oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a telisaki détermination na ye pour na ko réaliser projet oyo avant fin ya deuxième quinquennat na ye Kasai central pour na oyo etali projet munene route Kananga Kalamba Mbuji chef de l'État a rassuré bango alobi ba pesa ye confiance ye akosili sa deuxième mandat sans asili sanzela oyo ndenge a déclaré ki pe abakisi ke na miso na ye moko alingi amona évolution ya misala ezali pendenge moko pona route nationale numéro 1 na tronçon na yango entre Kananga na Chikapa misala na yango ezali kosalema chef de l'État a pesaki ba détail nyonso pona ba projet communautaire oyo ye azali kokana ko inspecter na cadre ya mission na ye 6 axes prioritaires ya deuxième quinquennat na ye ezali emploi économie diversifiée pe sécurité amélioration ya pouvoir d'achat pe lisusu accès na ba services de base lokola efficacité pe ba service public nyonso ezalaki expliqué et pas ya population bazali convaincu na vision na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asukisaki adresse na ye na ko abordaka question ya révision to changement ya constitution pona wana atalisi ke commission moko ekutama en place na 2025 ba Kasayen central nyonso apesaki bango point pe ba abordaki meeting oyo na ndenge ya malamu pona oyo etali likambo ya courant na province na bango chef de l'État a annoncé ki ebandeli ya misala déjà alobi azane sengo ya ko annoncer bango ke ba étude nyonso esalemi déjà pe esili pona barrage ya Mbombo misala ya kotonga yango ezali ko banda déjà na mois de février 2025 et pas ya agence Anser oyo a rassuré que le chef de l'État a sollicité passage na appui à ba autorité coutumière. Une machine
totikala kaka na masolo etali chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kosamina kuna na ville ya Kananga. Chef de l'état ye asalaki inspection ya ba grand travaux ya kotonga route Kalambuji oyo et bengami route de l'espoir azalaki accompagné na ministre ya ITPR Alexis Gisaro. Reportage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, inspectaki misala ya kotonga route Kalambambuji, oyo et bengami route ya espoir, azalaki accompagné na ministre infrastructure pe travaux publics et longona reconstruction, UTPR na mokuse Alexis Gisaro, chef de l'État, akendaki kuta la tronçon oyo ezali déjà asphalté ya route oyo ya espoir Kalambambuji, pe azwaki explication ya ndenge na ndenge et pa ya ba entrepreneur chinois oyo bazali kusala misala depuis mois en septembre et août koleka pour la ministre ya UTPR alobi 230 km ya nzela Kalambambuji yango et kozala rendu praticable na juin 2025. En attendant misala ya makasi ya assainissement ya pose ya bitune ezali kosalema boye livraison officielle ya nzela oyo selon Alexis Gisaro et kosalema dans 2 ans. Une fois praticable route Kalambambuji yango et correlier ville ya Kananga na océan Atlantique na nzela ya port ya Lobito boye yango et kosala kebai bana ko participer mingi na désenclavement ya espace Grand Kasai pe ko fongola nzela vers l'Afrique australe. Na masolo kaka etali chef de l'état pour la koyebisa bino lisusuke pona décembre 20 pona mercredi 25 décembre chef de l'état elongo na distingué première dame bango va participer qui na messe ya Noël o ezalaki officier na archevêque métropolitain ya Kananga bolanda reportage oyo héritier mapini masale bino. Na deuxième jour, il y a itinérance na province ya Kasai centrale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, accompagné na distingué première dame, ba participa ki na messe ya nativité au yezalaki officier et pas ya archevêque métropolitain ya Kananga, Félicien Tambwe na cathédrale Saint-Clément na ville ya Kananga. Na maloba na ye to na omeli na ye, Monseigneur Félicien Tambwe asengaki na ba chrétien nyonso ba tonga vie na ndakisa ya Yesu Kristo a insistaki mingi na abandon ya individualisme lokuta pe malhonnêteté elongo na ba antivaleur mususu oyo ezali komona na bazwa Yesu Kristo lokola modèle na bango. Archevêque métropolitain ya Kananga a présenté ba venaye na couple présidentiel pe a félicité chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ba projet na ye ebele oyo azali ko réaliser boye atalisa ki mingi banzela lotiliki pe misala oyo ezali kokoba lokola préoccupation ya population ya Kasai central. Monseigneur Félicien Tambwe a encouragé ki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na détermination na ya kotonga route Kananga Kalambambuji oyo eko permettre pour na ye population aye bana ko importer pe ko exporter ba produit pe ko redynamiser économie locale ya province oyo ezali bongo enclavé. Première ministre Madame Judith Soumina Tuluka ye azwaki mokolo ya mardi 24 décembre kuna na cabinet na mosala portrait officiel ya président de la République pour un nouveau quinquennat na ye. Reportage. Na maboko ya ministre ya culture, art et patrimoine, premier ministre Judith Soumina Tuluka azwaki mardi na cabinet na mosala portrait officiel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Portrait ya sika pour un nouveau quinquennat. Bosimba que 6 jours après kopesa yango et pas ya chef de l'État, ministre ya culture ye akenda ki na lombango ko remettre yango et pas ya premier ministre chef ya gouvernement. Boye na tête ya gouvernement ezali bongo normal azala moto ya liboso après chef de l'État aye bana koza portrait officiel ndenge Yolande Elebe Mandembo alobaki pona ye alobi œuvre oyo ezalaki concis et respecter ba critères visuels pe artistiques nyonso ndenge ezali kotalisa ba disposition ya arrêté ministériel oyo ezali bongo kotalisa ba institution pona portrait officiel ya président de la République. Bosimba que portrait présidentiel oyo ekozala affiché entre autres na ba bureau nyonso ya institution ya république ya administration pe ba mission diplomatique
boye ba sujet ebele lié na culture yango ezalaki pe évoqué na discussion entre premier ministre Judith Suminwa Tuluka et longona ministre ya culture nyonso ezali pona ko renforcer engagement ya gouvernement Suminwa pona ko kolisa pe kotombola patrimoine culturel national. Culture ezali vecteur ya fierté, ya appartenance, ya dignité nationale et pa wapi RDC azali ko défendre pe ko tombola ba multiples richesses patrimoniales oyo azana yango. Gouvernement Suminwa azali ko placer culture na cœur ya baction nyonso pe ko privilégier accès pe na promotion ya culture art ya République démocratique du Congo nyonso wana na ba dimension na yango nyonso pe na mise en valeur ya immense patrimoine culturel pe lisusu opérationnalisation ya fonds ya promotion culturelle. Bosimba ke RDC a inauguré centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Et Zalaki Bongo samedi 14 décembre et Outi Koleka et pas y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Zalaki Pena présence y a premier ministre Judith Suminwa Tuluka et l'ongona ba personnalité politique et artistique ya ndenge na ndenge. Pour la taliba festivités à fin de l'année coupe présidentielle, Bango va souhaiter un vœu de meilleur pour la population nyonso ya République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période des fêtes, porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner, à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles.
L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Tobeta bongo masolo ya mwana mboka Eric Massamba Zola, acteur politique, aza d'accord pour un changement ya constitution. Asali déjà liste ya article oyo pour na ye bakoki ko vivre développement pour la République démocratique du Congo. Mwana mboka Eric Massamba Mazola alobi boye constitution ya RDC ezali ko mériter changement pamba te pona ye bana ya Congo et si bazui maturité ya makasi pe bazali déjà capable ya kokumbela masolo ya état na bango. Eric Massamba Mazola a proposé 7 ans pour la président de la République pe azala secondé et pas ya 3 topé 4 vice-présidents oyo bakobima na 4 régions linguistiques différents. Parlement national ya monocaméral, c'est-à-dire Sénat et Koufa, Assemblée nationale éthique à la moko, ba siège ezala équitablement représentatif en raison il y a 25% par région linguistique. Yoka, président Peba députés nationaux, bazala éli na suffrage indirect, na ba éli direct, ya base oyo bazali ba grand électeur. Loko la justice ezali fondation ya nation, acteur politique Eric Massamba Mazola a lobi boye. Acte nyonso ya corruption, ya compromission, oyo ekozala komi et pas ya membre ya corps étatique et sengeli ezala poursuivi. Pona likambo ya nationalité, Eric Massamba Mazola a lobi boye. Kozala congolais ezali likambo ya makila ya clan pe ethnie. Congolais a koki ko perdre nationalité na ye d'origine te. Et bongo pour la fiscalité, Eric Massamba azali ko proposer instauration ya impôt global unique, tope moko kaka pe ponato unique, dérogation moko constitutionnelle. Pour la recette, il y a une activité annuelle, il y a moins de $500,000. Peto ezala fixé, na plage, il y a 1 à 8%, na banvoula, na cas par cas. Le kola azali 100% congolais, de père et de mère. Eric Massamba alobike, ba richesse ya sol, pe sous-sol ezala interdit, na exportation brute. Thème éducatif ezala applicable, na des standards, moko selon, ba exigence internationale. Pe misusu selon ba exigence locale pour na coproduire, co-transformer, pe co-consommer ba besoin élémentaire. Pour comprendre que na RDC bana ya Congo bakoli pe bakomi capable ya co-conduire état na bango. Changement ya constitution ezali soutien ya makasi pour na développement ya Congo na lettre K. Et lobby acteur politique Eric Massamba Mazola. Fondation Ladi Pembele ya maman Ladi Pembele oyo babenga kamingi maman Tabita ba fêteki Noël kitoko na ba personne ya 3e âge na homme de vieillard oyo eza na Kabinda na commune ya Lingwala. Christian Kengebeni ba détail. Fondation Ladi Pembele et Longona présidente Nyango, Maman Ladi Pembele, bakisela ye Mama Tabita, bakitaki mercredi 25 décembre 2024, jour ya Noël, na homme de vieillard ya Kabinda, kuna na commune ya Lingwala, pour na ko communier ensemble et Longona ba personne ya 3e âge
oyo bazwa mikuna boye bango bazwa kabiso en charge kala lelo ekomi tour na biso bosimba pe boye bake mama Ladi Pembele azalaki accompagné na mama pasteur Kati Katumbai elongo na baveve ya armée de victoire na kozwa na ye maloba évangéliste Glodius Zola atalisaki importance ya kosala ka bolamu ndakisa ya Tabita oyo bolamu na ye egangaka akobaki pe na kolobake tozala sujet ya bonheur tango nyonso epai ya bandeko na biso tiré na livre ya Jacques chapitre 1 verset 27 bongo na suka ya nyonso ba personne ya 3e âge ba veuve bango nyonso basalaki prière pona mama Ladi Pembele afin que Nzambe abundelaka ye tango nyonso moment tant entendu ezalaki bongo repas du cœur yemoko mama Ladi Pembele aliaki elongo na bango nyonso na esengo wana mama Cécile Bongongo oyo azali bongo responsable ya homme de vieillard ya Kabinda alobaki boui. Merci beaucoup na sepeli nini parce que bato oyo bazali awa jamais bakendaka na ba fête ata libala ata collation bayaka kozwaka bango te na mabota oyo bango bauti mais komona ke mama Ladi amemeli bango nteko biso be yango nteke donc esengo na nga vraiment eza makasi en tout cas mpo na lelo eza likamusi mpo na ngai te mama Ladi azali partenaire ya solo azali mama na bango abokolaka bango nde nazalaka boye soki atindi nga message ke mama Cécile nakoya semaine akozwa 3 jours akolesa bango mpe bien bakolia mpe bavariété biloko biso atolambaka te ye moko mpe mama Ladi Pembele asololaki boye na mikro ya Info Lingala ezalaka nango eloko te ezalaka ke etake mosali ya armée de victoire mwana Coutinho Fernando donc papa alakisanga mosala oyo ayebisaki ngai ke na mosala oyo nde Nzambe akopambolanga makasi mpo mwana na mwana aza na do na ye yango na mosala ngo apesa ngai na bandaki semaine mobimba lundi nazalaki na prison mardi nazalaki na ndolo ake kotika biloko mpo bamama badirecteur Kayombo natiki biloko bilamba mpo bamama donc yango wana lelo nasuksi na homme de veya esengo kosekisa to mpe kosepela na bato babungisa esengo mama Ladi Pembele mosala kitoko koba kaka boye na mission oyo nkolo apesa yo Baélève ya complexe scolaire moment Pemba ba clôturaki premier trimestre na bango vraiment kitoko en beauté elongo na bato nyonso ya fondation Nerombongo reportage. C'est moi to sali ezali à fin de l'année té mais ezali fête ya Noël to célébrer chaque année à la clôture du premier trimestre au mois de décembre to célébrer fête ya Noël to la sakabana. Qu'est-ce que c'est Noël? Noël, c'est quoi? On parle de la naissance de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu clôtures, parce que le 25, tu as déjà na bandaku. Alors, tu as déjà bien avant, comme vous avez vu aujourd'hui, tu as le 18. Parce que le 25, tu as na bandaku. Tu as fait Noël, tu as fêté le lot. Donc, tu s'est séparé. Aujourd'hui, pour Nabiso, la maternelle. Donc, il y a une raison pour laquelle on ne peut pas se séparer comme ça pendant 3 ou 4 mois. Il y a premier trimestre, c'est ça pour t'en parler, ça pour t'en faire une cérémonie de la clôture. Il y a un moment où mes parents, il y a eu des récitailles. Tout ça, le Père Noël était là, il a donné les cadeaux, et pas il y a Bana, Bana Basepeli, vraiment c'est bien passé. Ça c'est notre école préférée, complexe scolaire Néron, Mbungu, Fumwa Banga, Mboye, Pour la visionnaire, tu peux dire merci. Pour la ono sans sala, après ça biso terrain munene, après ça biso école munene. Pour nous ça là parce que tu comme direction mise à part. Donc en tout cas tu linga patron na biso na mingi parce que ça la biso de tout et de rien. En tout cas vraiment la maternelle comme vous voyez aux écoles aux pour la maternelle.
bisoka matériel to s'occupaka ba bâtiment oyo. Donc aujourd'hui on a clôturé notre fête. C'est presque partout. Basala on a fait un premier trimestre. Après 4 mois d'études, nous clôturé en mois de décembre. Au mois de janvier, bisogno se retrouver à la école. Topesi patron vraiment merci et si Kazali na maman na bana ainsi que la famille Nzambe apambolaye amonaye abakselaye vraiment ce qui manque à lui vraiment abakselaye amata plus haut vraiment Papa nous t'aimons beaucoup si tu n'es pas acquis c'est malade. Oh malade, oh malade, oh malade, oh malade. Nanga mosusu ba élève maternelle ya complexe scolaire Mompemba bango basala ki ba démonstration ya ndenge na ndenge po na kotalisa niveau na bango. Reportage. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais réciter ma famille. Réciter. Ma famille. On me demande souvent à papa et maman si un petit épi. Je pense, la tête me fait mal. Je dis, les questions. Papa est le chef de la famille. Maman la maîtresse de la maison. Ça fait le choix. J'aime papa et j'aime maman. J'ai vu la famille. Je m'appelle Boumou Nyaran. J'ai 4 ans. Accordé chez Madame Pauline Toumba. Et vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais parler sur le corps humain. Parlez. Le corps humain change partie. Qui sont la tête, le corps et les membres. La première partie du corps humain, c'est la tête. Les parties de la tête sont les cheveux, les fronts, les oreilles, les joues, les mentons. Je m'appelle Palais Diana de 5 ans, accablée par Madame Mésocétas Labelle. Je vous remercie. Le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël. N, voici venir le revenu. Oh, nous serons le cadeau. Les enfants sont joyeux. Je m'appelle Boumbamananga Beneze, accordé par Madame Marnangimi. Je vais citer les 5 sens de la vie. Les 5 sens de la vie sont la vie, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Je m'appelle Mateka Samba, j'ai 5 ans, accablé par Madame Ezosedati. Je vous remercie. Grand-père, pourquoi tes cheveux sont-ils là? Es-tu sorti? Non, petite, je ne suis pas sortie. Les cheveux là, c'est une chose. Oui, mon petit, au revoir, grand-père. Au revoir, à tous de la 3e maternelle à 4 pour Madame Marnangili. Bonjour à tous. Je vais rester les sous-vêtements. Les filles passent la blouse, la jupe et la robe. Les garçons passent la chemise, la pantalon et la culotte. Les vêtements c'est à protéger notre. Je m'appelle Maman de Gaïmex, à 4 par Madame Arnangi. Je vous remercie. Pour na fête nemlez à la kitoko place sur ya ko se détendre les abongo Pacific Palace bolanda reportage aujourd'hui. Bonne année 2025 oyo na kokota yango sans ba problème ya 2024 mais wapi kaka na Pacific Palace mwana tungisa ba parents pa memayo na Pacific Palace olekisa ba fête ya Noël na yo kitoko po Père Noël aza déjà wana aza kozela bino Pacific Palace bisengo suka te mopange na piscine po na mikolo pe piscine po na bana
awa na Pacific Palace okokuta ba cuisine nyonso ezala ya étranger pe ya ba congolais ebongo koto ya ambiance mobange na podium eza wana mpona ba concert ya sorte na sorte ebetamaka ntango ozobeta banzopo ozoyoka mindule pe ozali koleka mopepe tout autour ya piscine. Ba vrai chéri, ba vrai Joe, esika ya kofete na RDC na Kinshasa eza kaka moko Pacific Palace oyenga te yaka kofete ba chambre pe eza pona bato balembi balala oko se retrouver. Tunanga Pacific Palace ezwami wapi? Ezwami na route de Matadi numéro 67665 référence Grand Hôtel na quartier Miteni kuna na commune na Mongafula Osamo Bimba. Pacific Palace et bilengi na bilengi nga vraiment 2025 oyo na kokota ngo kaka na Pacific Palace ba stress ya 2024 il faut etikala. Bonne année. Merci pour vos accueils. Belle bossa télévision on a bien pour la colonne info lingala journal. Il y a peu pour la peu ceux qui vous se pèquent nous ça merci. La Christian Kangebeni Azaki Bongo na sima caméra assisté na Alain Bouyala héritier mapinde mi superviseur qui journal oyo montage et sima kepka Christian Kangebeni ngala bino topsani rendez-vous mikolo zali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour Nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires Nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema Liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya Kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wana nde Boeing 767 oyo eye pona kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover pona kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.